Sika ya Makanisha Baimboka, topesi bino beauté de partout, boza Roland édition très spéciale. Merci na ba compatriotes congolais nyo so bisika biso bozwami en direct ya communication plus télévision, tu sarabino ite tozali pe na ma plateforme na biso nyo so merci na confiance. Boza continuer à kopesa na l'homme fort de la population monsieur Moïse Mouito Sala Musala toujours au milieu du village. Sika ni information ezali sengeli to landangwa la source à la halte. Mesdames et messieurs, moto ezali kopela na kati ya Sénat na biso ekolo Congo démocratique. Est-ce que tobengango ezali temple ya démocratie, tobengango c'est ça l'état de droit, tobengango liberté d'expression, tobengango libertinage, tobengango désordre au sein de l'union sacrée. Qu'est-ce qui se prépare derrière élection mana ya bureau définitif ya Sénat? Tokoye bango autour de cette émission. Batu ebele boza komona na ba X na ba réseaux sociaux to komi tout na question etali ba intox baza kolatisa na première présidente ya conseil d'état Mama Audio o lelo to komeka un peu ko décortiquer l'actualité sur cette dame. Est-ce que cette dame là travaille sous la vision de Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo? Est-ce que cette dame là valorise valablement la République démocratique du Congo en tant que femme? Topé Zaïlo Ni Batwazako, l'équisable information un peu partout par rapport à la personne. Toko sola moi mokena matali mama fifi masuka. Balobia zali mama ya boekolo. Ya union sacrée mama zaïko servir la nation congolaise. Pena vision ya mokonzi ya mboka Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo. Et n'oubliez pas que le gouvernement na eu Tshikobima na pesi moko so na ba membre nyoso ya gouvernement na y compris son fils biologique, M. Jeffrey, n'a pas simboté Sikaya Zali parce que à l'IP politique, bien que Batouaza tirer un peu partout. Bisoto Pessi Nemboté, amis téléspectateurs. Merci l'équipe technique pour me permettre Bisoto et Banako rejoindre, inviter Nabiso Lelo Azali Bongo, Mokoya Nisanga Monene, Oikamaka Bongo, Tobingi Mongo club de jeunes Tshisekedistes, messieurs Milambo, Boyebi Bongo na Kombo ya Junior Mwanabouté, Azali invité Nabiso, tout s'est déplacé moi Moké pour que tu as tout sur l'année, moi, mon Congo. Mbote Ndeko Moïse. Boni lingomba politique, boni musalamayo. Te muselezo kende kitoko. À part kaka kokoso. Oeza na kati ya union sacrée. Très bien. Et la kisi ete ke ma union songa na loba yango nde basinyi nango. Oh yo loba to FCC na loba ki Sama Lokonde azali na plan moko ya mabe. Sama Lokonde. Très bien. Fifi Masuka, Dani Mbanza et consort. Très bien. Il y a une main noire. Derrière eux. On a l'Oba Makambo avant Koutou, commission d'Ajabi Misa calendrier pour organiser l'élection. Très bien. Na ibisaka bango, na ibisaki tata mo konze école. Na koma ki pe na tinda ki information na service autobengi ANR. Ba yebi makambo na za ko yebisa bango. Très bien. Boni bokomi ko bimisa mosolo pona ko welela kaka ebonga wana. Très bien. Nini ezali na sima? Point d'interrogation. Parce que bayebi ki ezali dauphin constitutionnel. Très bien. Pona bango na réunion na bango ya mulili oyo bakota. Il faut pouvoir ezonga na Katanga. Pouvoir il faut ezonga kaka na Katanga. Moïse Katumbi. Mais qu'est-ce qui rassure que ceux qui bango bazue bonga Sénat pouvoir ezonga na Katanga? Ndeko nangai. Plan nyonso ya mabe. Même Bible lobby. Ce qui est révélé est condamné. Très bien. Bisoto révélé qui yango. Omoni Moïse Katumbi era échoué na ba élection. Très bien. Fifi Masuka, Sama Lokonde, Dani Mbanza. Ndeko nangai nayebi ke bozana capacité wana ya kosala ba enquête. Très bien. Boyebi sangai ba élection il y a 2023. Et pas Fifi Masuka tata mokonzi école azoki pourcentage. C'est échec grave. Échec grave. Mais pas na yebi misi ba député ebele. Très bien. C'est-à-dire corruption et kotaki wana. De place oyo ngana lakela kamabe tilelo kadima. Kadima komona loboko nzambe te. Soka tubelité. Ka biloko akolakela ka misusu bakebe exil na lakeli te ngana azali papa ba ndeko nangai. Misusu ba okenda ba exil na balanga jaune na ba communication. Na ko pesa bino. Na lakeli mabe yebisanga kolakela mutu mabe za infraction. Kosenga na satan ya kozwa kadima. Ezali infraction. Moi, je te pensais, dans le Bible, c'est quelque chose qui est biblique. Même dans l'église, ce qu'on s'allume, on a pasteur, assemblée, le Bible, oh yo, tout indiqué pas à Satan. Yo, tindiki kadima. Ngana tindiki kadima et pas à Satan. Tu sais que moi, je dépensais l'argent. Que même l'union sacrée, après ça, il y a $1. To salela tata mokonzi ya ekolo, na somba ba maputa,
n'a gagné l'élection, mais Kadima a sali volonté à Fifi Masuka pour que Ngaï na longwa ensemble avec AG Matembo ou Yamemaki Kopouana. C'est comme ça, na Sambela qui t'attend Zambé, abandina nous frapper AG Matembo. Omoni, bakata qui est dans la Cour constitutionnelle. Et sa prière, il y a des jeunes. Il y a des jeunes, bakata qui est non, moi si naïe na mona naïe, bazawapi. Zambé a popoli bango fimbo. Pour oyebi makambo nyonso toza ko vivre bangote. Est-ce que Fifi Masuka a donc ils ont déjà scénario bien préparé. Scénario bien préparé. Maintenant basali bon basali sko boy comme Moïse Akatani parce que Jack Kiaboula, félicitations d'abord. Le gouverneur Jack Kiaboula avait dénoncé. Très bien. Et le Kouana. Complot déjà complot. Alors baki déjà que tata mon conseiller école même Augustin Kabwe ne peut pas me contredire. Très bien. De gouverneur Jack Kiaboula lobaki Fifi Masuka, Sama Lokonde, Dani Mbanza, Baza en connivence avec Katumbi. Donc mon équipe a ébaki qui facha kolekate. Très bien. Donc mon équipe a bimisa qui même Mosolo, ba pesi Katumbi à la campagne. Batouana. Bah on va financer moi aussi. Mais na place Bazali ba yebiti ke makambo na lobby eza ya solote. Même Katumbi a yebiti. Nde omona ki ngai na ba hypocrite bazana kati enyo sacré et simba kati. Très bien. Na yebisaka bango bolukanga na butu te, bolukanga na moi. Très bien. Soko lukinga na butu okozoya yo. Très bien. Lukanga na moi to sala débat contradictoire na yebisa yo ba preuve que batwana bazaki déjà na chef de l'état te. Fifi Masuka et pas na ye abimisa si je ne me trompe pas 3% Katuminda Zalagi en tête. Mais il y a un député dans l'Assemblée provinciale. Ebele. Assemblée nationale, il y a bâtissé les Jesus. Na magine. Pour yoza gestion na yo batu baboy yango. Batie ko voter opposant. Mais ba député oya yo bazui ba vote. Yebisangai. C'était quoi le message à ba député na bango? Tant ba ok na terrain, o voter Katumbi, o voter biso to zaki. Voter Fachité. Message na bango ezalaki boy. Voter Oyo Yo Olingi. Okay. C'est déjà papa yo. Mais nous avons vu Fifi Masuka kotambwisa ba effigie ba maputa yo fachi. Oh ndeko nanga. Bala kisayo Fifi Masuka place sala ki campagne. Exacté. Même na dilolo. Yebisa Fifi Masuka akenda dilolo. Bala kisayo senga. Mais lokola zana ba gestion ya ba minéraux ba cop boye aye tromper quelques collaborateurs du chef de l'État. On a Fifi Masuka. Fifi Masuka eko kosa bango. Nandegeni. Akosa ki bango. Entre autres Peter Kazati. Bakosa ki pas Fifi Masuka. Parce que Peter Kazati est parrain ya Masuka. Baza ebele na kati ya na zinga pas tata. Parrain c'est-à-dire tango ba parrain. Parrain libala na ye to parrain. Mais parrain makambo za ko salema. Parrain politique. Il y a Fifi Masuka, c'est Peter. Oh, papa. Même Peter Ayebi. Ce qui n'a pas. Tala. Kokata na nangana CNI. Et ça qui main noire. Il y a Batouana. Ok. Bakomi déjà na Souka. Moi, ma kambo salami ya Sénat. Tata moko za comprendre que Junior Monabuta a raison. Très bien. Mais c'est là ton toloba bino moko boyi saka biso likambo poids politique ande konangai likambo ya Sénat ezali dauphin constitutionnel totali. Jean-Michel Samalukonde azali pe moto assumer ba responsabilité monene na kati ekolo na biso par rapport on a liste tout monde sur Kéline de Idriss ou batebele baza ko luka ko contester candidature na ye, il n'a pas de poids politique entre guillemets selon batumsu to ko mona na ba X sa mandat azali ko mériter mais pour na valeur ya union sacrée beauté wana bon ko mona te ko yana ba télévision ko tirer la personne de Samalukonde azali ko fragiliser ba lié fiable tata mokonzi wa ekolo. Est-ce que Samalukonde azali allié à mokonzi mboka? Quand nous comptons des alliés, c'est Vital Kamerhe, papa. Vital Kamerhe a bandi na biso na opposition, na ntozi pouvoir te. Très bien. Batouana nyonso wana tu babande kotalela Fachi na Kamerhe na musika. Soki ko simba totalela bango nana. Batouana nyonso wana tozomona bango. C'est ainsi qu'il a ma passe. Quand je vois l'UNC et UDPS, c'est comme si le courant ne passe pas bien. Ma passe. Et je me suis rendu compte que ça j'ai à Munguna.
Et na kosenga vraiment les deux forces politiques bazala vraiment na cette soudé très bien parce que herbozu pouvoir sama azalaki te sama azalaki ko yenga et pas ya na famille politique ya Joseph Kabila très bien babeteli ekope pa Dani Mbanza banome ye Dani Mbanza babetela ekope abetela ki ekope ye baniti Dani Mbanza dem tabeta ki ekope banome DG Jekamine baye kotala balobi no tobi misa premier primature kendena espace Grand Katanga comme Dani Mbanza chef de l'état pesa qui confiance basali kop na Jean-Marc Kabund c'est comme ça Kabund apuyaki Sama Lokonde et banome ye Sama bibaki na néant mais lelo non, c'est trop dit. Déjà, Jekamine qui l'a nommé, c'est le chef de l'État, non? Tata Mokonzeko la lokota qui Sama, Ache Yewana, après Matissi est le premier ministre, et aujourd'hui, Sama maintenant comme ça la face avec la famille présidentielle. Où l'autorité de référence c'est Félix Antoine Tshisekedi. Qui veut dire que ça m'a fait ça m'a dit interview sur le Lingito Landango tout à l'heure ça m'a dit que depuis la candidature c'est sous la vision de Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo c'est représenter les chefs de l'État. Est-ce que Dani Mbanza a sali chantage pas Tata Mokonzeko? Comment ça? Dani Mbanza a sali à lobby Tata Mokonzeko la kaki biso. Au moins qui ba vidéo ou circulaki. À lobby les sous que Fofo et Beli etikali Tolia Biloko. Et ça message n'est chantage. Et nous, en tant que... Pourquoi vous appelez ça chantage? Tant que tout le monde qui n'a qu'à assemblée nationale, pourquoi ça mal connaît ça bino passé? Deko Moïse, El Fatia Lobaki Makambouana, caméra Ezalaki. Très bien. Ezalaki, ndenge tozako so secret d'état mususu politique. Voilà, nous pouvons partir qui ndeka na nzela wana secret d'état. Bafandi alaki bango très bien mais yo nanga tozala quitté si réellement peuple congolais pas ala quitté peuple azala quitté très bien Dani Bazamoni que comme na biso est commis dévoilé il faut nazwa population katangaise na hypothéquer bango ndo moni asali point de presse na yowana ya koloba ke chef de l'État ala kakibiso bagame bozala kimia yende ala kakibiso est-ce que Tata Mokonzi pesa qui est ordre wana akende ko yebisa bango ke yebisa ke ngai na lobby na la kakibino et il n'y a que seulement l'espace du Grand Katanga. Non. Bal herba moni déjà cop na bango comme kende na mai. Balingi sko basala soulèvement. Ba créer tribalisme. Dona bango kaka wana ba leader ya Katanga. Oui c'est Dani Mbanza non? Dani Mbanza c'est maire de troubles. Vous êtes membre de l'Union sacrée, arrêtez de fragiliser la famille politique au place publique ou dans les médias. Mouyej azalaki na Union sacrée non? Banani basalaki kabal, ba écarté Mouyej et Mouyej se retrouve aujourd'hui en exil en Afrique du Sud. Banani. Ba yeba quitté mais Fifi Masuka, Peter Kazadi, Dani Mbanza et consort. Bato basala papa batulela basala ki ango ba yeba quitté que bazo fragiliser Union sacrée. Et aujourd'hui, comme conseil le sikoyo, ba beta hyperkita ngubu de pes. Et nous, en tant que des jeunes tshisekedistes, on ne peut pas tolérer ba bêtise wana. Très bien. Et maintenant, tu vois, ça sama le compte de boy. Place to yo, malgré des millions de dollars, aussi aujourd'hui, na signature à Tata Mokonzi Ekolo. Il a servi aussi la nation, il le mérite, hein. C'est l'ancien premier ministre. Bilan ya sama era za premier ministre. Mais puis nous beti maboko na plateau nanga wat. Même Fati Moko nous avons un ministre jeune. Sama le compte tikeli biso bilan. Gratuité enseignement, gratuité à maternité. Maboko nanga na betela ki sama na retira moi partir à lelo. Je retire ma bokonanga. Parce que Sama a escroqué biso politiquement. Comment ça? Ayeawa. Il fallait soutenir vision à Tata Mokonzi Ekolo. Très bien. Même chef de l'État il a un mandat oyo et simbi penzate. Mais peuple a payé ça qui est confiance. Ça a renouvelé le sous confiance. C'est ainsi que moni chef de l'État a vu Sama a tindiqué na garage.
parce que atalaki yo za premier ministre premier ministre kozalaka mutaba oui te zala pe na ba initiative moko ko présenter pe et pas tata mokonzi école. Vous voulez dire ça mazarika na ki oui na mandat copte bango na ba Nicolas Kasset ba so ki mboko comme cop talanda ye munene donc bilan na ye zakaka santé ya bisanga nini osama lokonde oyo ko présenter qu'est-ce qu'il a fait. Nous acceptons que le premier mandat Fachi n'a pas pu réussir correctement. C'est long. Ma canison à Zala Kinango. Parce qu'il avait un premier ministre qui n'a pas été. Faible, foufou. Et maintenant, félicitations d'abord à maman Nabiso Judith, parce que si piliers naïe, et puis si biso espoir. Mais poison à débit, hein. Tous les latas 100 jours pour cocaïne. Na lobby boy. Ce qui 100 jours et coquille, tout le monde va signer forte. Parce que nous sommes dans la démocratie. On a besoin de quelqu'un honnête et sincère qui va soutenir par vision. Il y a tata mokonzi pour que le peuple a se sentir qu'il y a vraiment un beau canaï. Et qu'est-ce que vient faire Fifi Masuka dans toutes ces histoires ici, Bozotanga? Fifi Masuka n'est pas candidate dans le bureau définitif à Sénat. Comme on est Kolukanini, bien qu'il y ait un regroupement politique. Plan na bango ezali boye. Fifi déjà avec les multinationales où yazana bango na simanaye. A commis quoi envier déjà goût à pouvoir. Oui. Faire la politique. Azana pouvoir. Goût soit pouvoir. Goût yonaza koloba. Ezali la présidente de la République. Fifi Masuka. Fifi Masuka. On ne refuse pas. Ezaka rêve ya mutu nyonso oyo azali na parti politique nae. Très bien. Mais il ne faut jamais profiter na mukongo ya tata mokonzi ya ekolo pour que bo banda ko sala maka o nyonso boza ko sala et nyonso ko retomber et pas ya tata mokonzi. Moi à votre place j'aimerais soutenir cette dame. Pourquoi? Parce que le président de la République est moi Lobarango. Ana vision te. Fifi asa mama gourmand moko ko sakana te. Tala na gouvernement na ya uti ko sala. Azui mwana na ye achi. Azui mwana na ye mosusu petite sœur na ye assistante na ye. C'est-à-dire baza ko papa mbongo ya Congo, vous n'avez pas l'idée. Yo mon yemoko sénatrice. Yemoko député. Yemoko maman gouverneur. Yemoko maintenant azusko famille famille nyonso. Imagine un peu. Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo. Ça s'appelle un mwana non? Parce qu'il y a pesi mwana na ye primature et a pesi ministère a nommé DG. Pourquoi bino bozolo bake to ça ko soutenir tata mokonzi ya école to landa makamu nyonso azolo baka mais na makamu côté à partage à ba responsabilité et à litichengo sali les enfants. Fifi Masuka a komi na suka mena. Fifi Masuka a komi na suka. Ba plan na bango nyonso ya tumwa groupe wana po bazwa ka bakatanje neti ba pona bango. Félicitations à ba congolais nyonso, c'est-à-dire ba katanye nyonso et ça la balwa la baise ba comprendre le ménage à dame wana. Non. D'ailleurs la dame te et comment la to a na vision mon côté et kakao ngana yo tokotuna kala mingi to monika ensemble na ye wana ba ko balukela ye. Est-ce que yebi ki échanger azotonga et ça là qui aligné te na budget na programme bon ezo utasko wapi zotonga j'ai fait aligné te na binote wana kangi munoko yango nde ngana ko senga ngeti balongola ibazo batu benga bacha to bandana to banda makambo bino yoka bino bozala kasoki mutako sa musala malamu ako traquer mi bino ko balongola popo koti sa bato bazala tika to pana makambo 2 poids 2 mesures de ko Moïse Masuka abimisi mbongo wapi pona kotonga échanger ezaki na programme te kaka ndenge mama Judith abimisi programme na ye si pilier na ye boya komona mama Judith akomi kotongela biso ndaku na mapata alobi ke ndako oyo ezo coûté 2 milliards de dollars mais ezala ki na ba programme te eza détournement c'est une façon de comment de piller la République. Question aux députés Loalabe question ana Sengeli kotala na projet wapi ba député kuna ba député baza oh papa Fifi azalokola mobile ba député basiti surtout président Kassé. Il n'y a rien là-bas. On est allé Ligablo, donc association. De là-bas. Association. Non, non, d'ailleurs,
Fifi photo tunaye osomba Lualaba et pas yanani. Nana pesa yo acte de vente. Nana ipsa bino pe que Fifi a somba Lualaba. Est-ce que Fifi a les cas? Fifi a violé la Constitution, article 198, non? Alinéa 2. Déco. Pourquoi putain la République est avancé? Moutaza déjà investi. Abimisi gouvernement. Le président de la République Boye. Atika à soutenir plutôt Costa Mutamba. Costa Mutamba, le long de toi comprendre que Aza Tshisekidiste. Costa Mutamba. Azali d'ailleurs na club nanga Costa Mutamba ko s'adhérer parce que biloko azo bimisa biloko a change sekela. Mais nazo bimisa autre. Maître Costa Mutamba a une invitation à club. Très bien, ils avaient une circulaire pour que la numéro 117 et le Mambas, belle union à Moniato. Ba mafia union sur bodo ça la dossier à justice. Oui, ba circulaire. Merci à Bondi Bolaksanga document on a circulaire les agotambola au ministère justice et garde des soins agotai ça ba compatriote. Peuple congolais numéro vert ya mwana pe ba pesi na bino. Bozo mona na communiquer wana. Muto nyonso boyiba za ina mafia na sima ya justice. Ayaka na ba trafic d'influence, ba dossier zanga mutu na makolo. Circulaire ya mwana. Maître Constant Mutamba lobi akobiki sa mon côté. Lualaba Constant Mutankende na Lualaba mafia bazakuna. Kisangani bakangi bato yebi. La mandataire en place. Na lobi Constant Mutamba faut te soutenir. Ba détourner bakangi na Kisangani. Voilà, même à Lingeta zo banga Constant Mutamba. Kwa yemabe. Oh, nazo episode. Constant Mutamba yemabe penza nazo monete soto landele Constant Mutamba wana akendaki mozole ko senga biloko. Mais tu vois pas secret na ye. Très bien. Bon, aussi, ça dossier est allé Sénat. Je crois dans 2 jours, l'objet de l'objet qu'on clôturé, les Cambo a dépôt de candidature, mais liste ici est bimi, 3 candidats pour la présidentielle. Samuel Konde indépendant, IDPS, tout le monde est Idriss, et puis moi on a moni ezali na lingomba ende ko Laurent Batumona, moni wazali pe na poste ya présidence. Mukamba, très bien. Mais est-ce que Kotala Ndeko Mukamba, Kotala Ndeko Idriss face à monsieur Samuel Konde, ou Azaïna ba regroupement Zaïpe na ba sénateur rebelle. Ils ont bang sabino te élection n'engé pe oza ko banga bino moko ba détournement bazana mosolo mingi beaucoup banga te que Samuel Konde recevoir perchoir ya Sénat. L'initiateur il y a union sacrée, c'est le président de la République. Très bien. L'autorité de référence nanou apesi choix na yete. Oh mais bango ba lobby kuna ke ezai bazali choix mokonza mo. Yoka autorité de référence de l'IDPS. Moutazali Kokamba IDPS, c'est le président Aïe Augustin Kabouya. Très bien. Le parti a proposé Idriss comme candidat président. Il y a bureau définitif à Sénat. Très bien. Pour Nassama Lokonde, signaux épaissi rouge, c'est-à-dire il y a déjà et puis le réseau peut savoir tout pas c'est le but pourquoi qui est indépendant. Il y a mtazana bino na union sacrée. Et c'est pas contrat ba signé tout solo ils sont contents et d'ailleurs naza ko invité procureur de la République. Comme Sama azali parmi ba oyo bazo kamba union sacrée c'est-à-dire ba présidium. Très bien. Moi il y a président alongwe na kati ya union sacrée. Très bien. Mais atiki signature na ye, c'est comme ça j'évite le bureau d'âge va rejeter candidature naïe parce qu'il a violé le règlement d'ordre intérieur. Très bien. Ndeko Jonas a désisté en faveur de Idriss. Très bien. Il va désister. Wana kutu papa ya bato nako kende na yekutu débattre. Azali na ba ambition lokola ba sama wanati. Très bien. Ama beaucoup. Ambition à mes années. Ambition à mes années. À Kotiwana a créé groupe Yaba Marabout, Basambela Katata Mokonzia Kufapo ya tika la salle intérim. Ndé ambition na ye. Maintenant il loko wana na lobby aussi qui ambition. Vous avez allégation mais vous na lobby ça ba ambition. Ambition ça n'est infraction. Ce ba Marabout constitution space c'est ce qu'on manque ba Marabout ba sala ka musalati. Le Marabout bakanga bango. Yo soki obungisi appareil okei o mbasu. Alors, c'est-à-dire quoi? C'est ambition. Maintenant, ambition, on a ambition de Très bien. Voilà. Question na kati organisation, il y a Union Sacrée, mais laissez-moi vous dire, amis téléspectateurs, Ezali na Mutomoko na kopesa mbote awa en direct ya makanisa ba imboka ya lelo.
oyo sepeli kotala te casquette na kotala te poids politique quoi parce que faut expliquer à ina ba sénateur pe belé koleka bato ba keye voir même la présidence andimi ko servir la République na poste à deuxième vice-président. Je cite le professeur Modeste Bati de Kwebo. Coup de chapeau à vous, Mouta Ouchiko Kamba Sénat, mais Andimia qui est en deuxième vice pour servir la nation congolaise. Bravo. Et puis Nako Senganaba sénateur pour respecter ces bureaux-là, pour donner la beauté. Et j'ai regardé parmi ces bureaux-là. Ndenge na Assemblée nationale maman Munongo Ali na maman Mosusu Ali wana na lingi pe bota la maman sénatrice Carole Aguito. Je connais de quoi je parle, je connais la capacité à gestion à maman Oyo depuis la sonance et je pense que sur le PC poste wana questeur sénateur, avec l'IGF, avec la vision du chef de l'État, avec la vision du président du Sénat à Koya, mon solo du Sénat na banzate ko kenena bilinga bilinga. Nous avons dit très bien. Mon amboka Milo Junior Mwana Bouté. Maman na biso audio. L'issou na ezaini. Est-ce que cette dame-là, lorsque vous regardez la responsabilité à Zainango, la première vice-présidente de la Conseil d'État, est-ce que d'abord elle fait bien son travail? Bien qu'elle soit silencieuse, bien qu'elle soit mingité dans les médias. Merci beaucoup, Ndeko Moïse. Premièrement, au niveau du Conseil supérieur de magistrature, ils allaient à politique. Très bien. À côté de Kolobanaye, peut-être les audiences. Madame la Présidente, Odia, Azali, qui travaille dans la vision du chef de l'État. Très bien. Comme Bitumbana et Utiwapi, il faut que c'est l'enquête de Bisoto Sali. Eria Zui et Bongawana. Akutaki dossier, il y a construction, il y a conseil d'État. Oyo prédécesseur naye. Très bien. Asignakana société moko ya ba italien. Nicolas Kazadi aye a proposé Mama Cop. Mama Audio. Odia. To audio plutôt. Mama Audio. S'il vous plaît, Thomas Saré comme moi, Mama Audio. Très bien. A batture que va récupérer marché. Mama Audio a lobby. Ce qui t'a cassé contrat. Premièrement, tu as sa image. Yambo Canabiso. Très bien. Bako même abisso na procès et la République va perdre beaucoup d'argent. Très bien. Boyebi qui est communauté internationale, pas bangonyon une partie, ba ko linga bisoté. Très bien. Nicolas Kazadi Siliki a bandi nan ko bloquer mon solaire frais de fonctionnement. Comme maman boyi kopwana. Mais je vous dis Nicolas Azawa bokende ko luka ebo tuni makambo. Oh, le dossier mususu ngbo bimsela ndeko Nicolas Kazadi. Boyi na ba lampadaire, boyi na banini. Ngana lobi dossier a détourné té. Ayaki ndena cop. Moi je parle ya cop. Ngana ko senga na ba politicien bolongo na maboko na bino na appareil judiciaire. Très bien. Comme maman Audio Azali sincère. Na yemoko a ko respecter ndinga pretaka serment a simbi drapeau ya mboka na biso. Ba juge mosusu o baza pembeni na ye ba bandi ko envier poste wana. Yebisanga ya d'autres juges. Auti ko somba villa à $600,000 na Oasis, allez vérifier. Ay nyonso yo ko na Oasis awa ya Bandal. Awa Bandal. Azui mosolo wapi. Juge mosusu. Maître Constant Mutambo za boyoka ba dossier. Azali na Gombawa 23 appartements ya sika. Biloko tozali ko décrier le juge de 3V. Veste, voiture, voyage. Na kosenga na Nzambe apesa Constant Mutamba force ya ko traquer ba juge wana. Ba le tout puissant ya za kotelemela wana. Ba koti na ba immeuble oyebi biloko ba créance. Très bien. Bazoko taka. Copie ya créance. On a ba juge Jambo Kanangai. Papa na lobby copie ya ba créance république eza ko perdre des millions et des millions na jeune bango wana. Kaka ndo wana ba eba mission beta créance. Bango moko juge, ba juge ba kilikili. Ba zui ba keye pa ministre ya finance. Ozali na 40%. Ministre la finance pe kupup. Mbangu. Ba kabuli mosolo. Biloko wana erna yoki ndeko nanga Constant Mutamba lobi to kotelemela yango et pesinga esengo makasi. Très bien.
okomona na remaniement okoya ndeko Costa Mutamba akotikala parce que remaniement ça koya oh kala mingi tete kaka na gouvernement ya tuluba lobby il y a des ministres oyo ba ko sala ta eloko mokote ndexi ba ministère ni totanga ba kongote ministère ata ba congolais ba koyeba depuis maman Jelitsa ba koloba so na lobby ba koloba ke tozana mikolo mike to bomba mais yo déjà constaté ba ministère na constaté déjà ba ministère bazola la pongi na ba bureau na constaté déjà mais où bazo sala quand même eloko pe na kosenga na ministre de la défense azala très vigilant très bien ayambaka téléphone azo ba information très bien ministère de la défense ministère de l'intérieur bazana défaut moko ya makasi baza pe na ba responsabilité ya makasi wana de konanga ezali sécurité. Quand nous parlons de la sécurité, si vous êtes incapable tala nanu na États-Unis numéro 1 si je ne me trompe pas il y a sécurité ou quoi que babeti Donald Trump les SAS malgré la confité amoni qui a failli la mission a démissionné très bien mais biso Congo moto d'abord azokende na cimetière azwa kisi po ba nommer ye est-ce que moto abongo ayebi ke na zako faillir ko démissionner jamais maintenant bino eza des ministères oyo il faut bazala toujours à l'écoute intérieur na défense oui très bien pourquoi numéro 1 ya aner ayambaka téléphone atasuka moni ayebi to ayambi c'est parce qu'il y a une information ou il faut contribuer à la sécurité. Alors, Nicolas Kazadi Azali Sousouté, maman audio, bazako saleba chantage, bazali na banani wana na ba collègue na ba juge. OK. Ba juge ba côté politique na kati ya appareil judiciaire. Conseil d'État. Conseil d'État, il y a des juges hypocrites. Au bazali ko sala musala pas na vision à chef de l'État. Très bien. Le chef de l'État a compris l'État de droit et la démocratie, mais Batouana. Parce qu'il y a les coptés. Mais oh, Baji Jouana na yokaki quelques juges. Basakotonga maman balobi maman afanda kana salo ngakufa prof. Ce que lié cop azoro bakaka Jésus Christ na fachi. Akokufa mais maman on dit on appelle si ombote. Takoya kotala maman na salongo. Ce que ça réellement na salongo. Très bien. Na yokaka. Oyoka. Albi akokufa pauvre. Au continue pas maman audio mutu kaka moko mais bazo ele ba kopa ba million akoboy azaka ko fachi alobaki Jésus Christ na sambela kazola kisabanga biso continue na bureau na etala ka bakata bible yokande ba juge bazo tonga les juges de 3V Costa Mutamba zo yela bino mabe na kosenga na voyage voilà 3V na kosenga na excellence Costa Mutamba très bien ayoka qualité lito imoko te ayoki boye moto ba kufunda ye abengisi ye ayoki pe lisusu très bien na yebi le pourquoi na lobi bongo très bien. Alors, tous ces na ba compatriotes nous so batali biso ni notre ko retenir na matali élection à bureau définitif il y a Sénat na matali maman na biso audio comme azako linga ko servir la nation congolaise ba dongolo miso azako luka ko dictater à travers il y a ba un tox n'appareil judiciaire na biso message jasuka ingénieur mwana bote lokola président ya bilenge ya club tu sais que liste na kosenga na ba sénateur boye parce que tout ce que nous pouvons dire il n'y a que des sénateurs au bazana moya suka na ma élection ba respecter d'abord ba martyr au ba kufaki na parti présidentiel UDPS parce que ce qui les lots baza place au bazali c'est grâce à lutte ya change sécurité à Mulomba comme l'UDPS a présenté candidat naye ba présenter bango mbongo bazo mosolo wana Costa Mutamba a pesi ba numéro procureur azali ba dénoncer ba lia mbongo wana mais ba voter candidat ya UDPS pour honorer ba martyr o ba tumbaki bango na permanence o ba kweyaki na ba marche pacifique na régime o tu koleka au cas contraire ba kei en dehors, il y a volonté, il y a parti présidentiel. Makila ya ba martyr wana et kobeta bango et kolanda bango. Très bien. Et bako subir colère ya Tata Nzambe. Très bien.
Merci Ezalaki Junior Mwanabute invité na biso ya moko mwalelo. Merci na ba compatriotes congolais batali biso. Nazolinga mwa moke na si sana bino na vidéo oyo to Rolanda mi téléspectateurs ezali vidéo ya mwana mboka Jean-Michel Samalukonde tango yaki ko déposer candidature na eboyo ka nini ya lobaki peto landa oyo ezali lecture ya gouvernement ya Lualaba ya Mama Fifi Masuka Saini. Merci l'équipe de technique ou à Sunga Gibiso pour la bilili, pour le montage et émission à l'élo, tout le monde a mis le lobby, même chaîne.